Maraka uzi mbanga ya danze azotika maloba te. Il y a certaines vidéos, moi je ne comprends pas. Faire azo senga logo nini. Mungongo sa nini, signe nini azo sala na osenga nini. Les jeunes leaders Yewana, Ya Innos B, l'homme du moment, a même dit sur la jet privée. Vous voyez Cameroun, la jet privée. Naebisaki bino lobi nini. Ya Innos B. Oyoki, Ya Innos B mimi bango na jet privé. Le ya Ferre babengisi ye pe na Guinée. Omoni ndenga greffe jet. Wana eza réponse te. Mais bakokuta na Ya Innos B kuna. Po Ya Innos B pe aza invité kuna. Ya Innos B alobi azo mene bango déjà po ya ke na jet privé na Cameroun na memi ba musicien bango ba ke na délégation ya président. Voilà, I'm back. This is your man, l'homme signature. Si vous êtes ici pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Nabiso, ça nous fera plaisir. Nous essayons seulement de faire une communauté et l'homme signature. La communauté comme belé, vous allez toujours que ça là effort que tout méga changer, merci Nabiso. Mais la musique, on va pas lâcher. On va pas lâcher l'affaire. Il faut musique et continuer. Pour biso, tous allez toujours la musique et le Congo c'est un pays à musique. Tous wana richesse mokonza mapesi biso kitoko c'est la rumba. Il faut toujours ba protéger yango. Savez-vous que ezali na coronavirus eza korené na mboka et virus Omicron et ezoko accompagner corona siko batebele ba komi ko bela ba grippe na Kinshasa na Brazzaville. Il faut voir les choses au sérieux. Il faut vraiment bozo masolo na sérieux. Ozo komi na palin sukola maboko osisi ko solo na batu sukola maboko avant li sukola maboko et ko aider biso to épargner ba vie ya bato. Yo peut partager message ou peut ça ba message en plus. Il faut besoin de vaccin. Vaccin ça bien pour na biso tout et ça go protéger biso botika ko yoka ba biyoka yoka. Notre père Kofi Olomide nous a beaucoup conseillé tous avoir vaccin mais batu belé balanda conseil wanate. Nous sommes où là? Pourquoi les robatines sont pas comme ko greffer ba jet privé? C'est ça la question. Na ezibineza ko yinda bo monaki ndeko biso Ya Innos B. Azaki na concert na Cameroun, jet privé ko joyeux beau a comme na Cameroun. FerreGola a toujours invité na Guinée équatoriale comme d'habitude binomoro boyebi président ya Guinée wana lingi mingi na habité staff ni ezaka chaque fois ba invité ka toujours FerreGola accompagné na ba musicien. Cette fois-ci ba invité FerreGola na Ya Innos B. Et ce qui fait bien. Mais eloko moko zo salinga ina lobela na vidéo ya lelo zake nazo comprendre te ba mativi eleki mingi ba baza kolinga ba greffer biso ba jet privé. Pourquoi? Eza po ba monaki le king azalaki na ba azaro kende toujours ba voyage presque nyonso na ba jet privé et bongo bango pe ba lui ba kotika la l'échec te eza nini? Le problème est que nini lelo komika mutu nyonso jet privé. Musique oyo bato baza ko batu baninga musu bazo beta ya kolakisa bato influence aucun nanda koza kolela yango tolingite. Tozo ko souhaiter ba musicien na biso basala musique ya malamu, ba beta musique ya malamu pe ba kotisa misolo ya malamu ba banda ko bomba bo banda ko investir et ko ça na population bien. Bota ndenge ba asalfo basali ba musique balagisaki ba jet privé te mais basali na ba école ba komi na cette école. Pourquoi pas vous bino bozoka ba mativi bolingi biso to mona bino na ba jet privé mais na ndako eloko ezate pe ba musicien na bino la plupart baza ko souffrir. C'est pas gentil. Anyway etali vina biso te etali pe biso te mais toza ko lobela po za makasolo la musique na yango na lobi Ya Innos B az komi ko lancer ba pic wana eza ko kende bana wenge ba komi ko souffrir ba moni ke fo ba on pe ba na ko répliquer. Eza masolo vraiment o na so betela bino nde masolo o ezali. Toyebi ke année komi na suka statistique ya année fallait to sala yango ou bien to sala probabilité ndenge nini toza ko refléter année il y a 2022
pour pesa moins probabilité na biso kozala ndenge nini na makambo ezokokende. Est-ce que toujours fali pour pas mener toujours azala toujours na tête ya bataillon azala toujours le king mutu moko azoko ya pembe na azoko lunga détrôner ou bien comment ou bien careza ko continuer toujours mulai. Ah, wana eza question moko na ebité soko ngaka mutu na ko répondre ngo faut pour batu musuba répondre ngo po eza kili ke bomoni ke seleo audi ko bimisa album na album ngo eza ko tepa héritier akomi ko beti azongi ko beti la batamasanga akomi ko beti na ba permis kuna na fabrication donc makambo zo kende malamu mais d'autre part ezo kende bien te FerreGola toujours azoko manquer ba concert eza kozanga ye batuna ye bakomi na raison bakomi kopesa raison que o soki tobetika concert moko avec président Guinée tozwi mbongo nyonso ya ba concert oyo baninga babeta lukuta eleki mingi na mboka koma concert ya Guinée bapesa ko bango 20 000 ata ba 50 000 ata ba 200 000 et kokana ba concert ya bande comme sous babeti te disons tala fa concert fali ya beti na liba année o ba contrat o ya zui est-ce que bino bozu ba contrat wana botika lokuta eleki mingi mobuta pekisa ki lokuta eleki mingi na mboko ya biso pe to lingi makamba lokuta le surte il faut nyonso ekoma na vérité bocha vérité pour emeka ko aider peuple emeka ko aider bande ko o bo travailler kana bango ozo sala na bandeko ofutaka bango te mais oza ko ganga ke ozo ko jwa ba contrat belé monanaka soki pa baninga bazo sala ba omona ke ba ozala bien baza véhiculer net le cas ndeko ya ndeko na biso bina filé musala eza komonana bandeko baza kosala azofuta bandeko azopesa sombela bandeko baka et la vie bana baza ko vivre kitoko baza kolia bien ata musicien za na mbongo te aoki kotinda car na ye ebulisa ezwa ta $10 elesa na palin ya yo miziki olingi kofuta bandeko te car po sombela bango te bokotuna ngulu année 2022 eza koyamba be fali pupa lobi azako continuer toujours ye wana bobi misa balibom ngaya wana suki wa tokomi hawa à suivre bye bye eza lokolo kutana fi moko webise gebi genga na lingio ye pa lingio ozalaki na ba vi na moko boye otiki yango pona ye bolingani alingio bene ya solo yo bolingi ya solo un jour akimi yoka pamba boye siko yo na batongo moko boye olamuki osaleli petit déjeuner omemeli yango na chambre okoma na mbetu bo surtout ki nzoka sia kimaka yo siko zolela yalo kanga na zolela siko